L'ingratitude d'héritier Watanabe envers Pakalingoma. Wata eza yo muto tindi maître no wana beta yampaka. Eza ba genao. Yongwana nga musicien, dans la confiance à la musicien parce que musicien a mututé. Eza yo muto tindi maître no wana beta Pakalingoma. Parce que ozarana en yampaka na yakila bati. Malgré ce qui sera bango. Malgré on peut se bango visa poto luka ou prouver bango juste que bo salenga mabe bo moni mais bino na poto mais au fond de toi olinga bango te au fond de toi ozana en na bango pour le président Donis mais ko bosa te pakawana batada kumuda bakata e mutupo na yo et le pour mettre na yo azwa courage yo simba mpaka na loboko parce que yo pesa bango valeur te. Bien, on va sortir bateau bosunga bata libanda mais bateau na bino bosunga bon te prévenir wa pekisi amboka. Ozui ba visa a bateau ba soutenir réellement. Au peut si bon ba visa. Au peut si bon te. Au peut sera bateau mokili mona qui o sabolamu et contacter la mission Nzambe. Po yo moko no obe ali masupa ba bete na lupangu na o pa ba mettre non. Mais Ali moi si abunde la quoi zaka camarade na ketchup apona ko kabola ki camarade na baninga na ya bomwana poza na yo me ba mettre na ba bete na kata lopango wana yo na kata ndako osala semblant yo moko kutu dernièrement ota ko papola grâce masikini ba mbata na kata lopango na yo obetra Jack Love alongo poani po finga kaiti o finga kaina ya mama na ye. Mais à un moment, c'est des trop. Il faut qu'on ait la vraie. Mpaka wana oza na motute na orchestre bunde la ko leka mpaka lingoma. Oza na motute o andimisaka batu yo ko leka mpaka lingoma azate oza na motute. Batu yo oza sota mazo batu batisa ko bolamu na ndenga solo. Yo cha yo osomuta comme osalo bolamu yo comme on négligé. Un moment. Oza na en mpaka. Et voilà, musicien za mutute. Musicien za mutute. Et voilà, on a encore musicien confiance. Et on a balouké la cabine à tout moment. Nde botika pa 41. Attends, 41 on a 35 va pesa raté. 35 va pesa raté. Pakaza bangu bato soka sale mission de makambuno mokile tagi yoki mais au triqué eza yo héritier moto triqué. C'est pas bien, ça gentillité. Et ça gentillité, ça na batu na yo na vrai. Soko linga mutute la ki se ke na linga côté ozananga te non sojote, ko sa te olinga kampaka te olinga ya ki la baxte. Olinga bango te, oyina bona mutema no. Mais ko bosa na te basale la ope ya mingi. Soto tena malamu na bango na mabe na bango malamu na bango pa na yo eleki mabe na bango na ebele. Malam na bango eza mingi babundaka pose mo ba contrat mikie kenda ko beta la ka bango na mutu babundaka bolinga bango te yo mutu tindi eza yo mutu tindi être voilà yo mutu tinda rabatu sabwe bude eza yo c'est pas bien héritier changer wapi bakisi mboka yo penza ozuba visa à des tours au tika qui s'amboka est-ce que ça a un sens ton brigade nga kanira beta qui s'amboka mutanzima c'est ça qui fait beta brigade à 4 brigades pour yo gagner ba delentia la wana mi bango poto te point fali abandon na ko Congo la ba camarade na avant que na ba konifwati avant que na ba na quartier abandon na ba pirier abandon na ba pirier. Yo ba pire no pa ba pire no ouais bango mais bon pour tout ata ba grâce masiki nyana ngale na vida na tikala ko ta ba concert ata grâce masiki muta kumba kutu na concert non pour la faire musique te ba te belé au salate au sombara bolingo c'est pas bien et là ça les a bien te na ile no live lobby pour notre côté sikoyo on a fatigué lobby na kwa na live ngapela na tala makambo la team ebele na zolo kaka moyen to beba na pona bandulu ba moko donc
c'est une très très belle occasion pour moi. À demain.